Mama, tata ba osali. Na seki Mongo, Blaise Mongo na seki yo donc d'être na kufa donc na seki makasi. Obi ke sata ko sa bato belé sata pe ko sa bato be bon le kata na TF1 ko bon le kata na TF1 boki ko loba ba n'importe quoi yo si bato batala biso ba bazoba bato batala biso ba bazoba. Obi ke na seki bino penda ko grave. Non, c'est pour la mingi na ba audio na bino parce que ya ngonde mutu mbila za na ngo besoin. Vous comprenez? Non, c'est pour la makasi. Blaise. Le conseil moi na opesa il faut luka médecin aucun indépendant aux hospitaliser parce que yo Blaise Mongo so yo zo ba makamba boina na ba message ne belé oyo kumisa ngai. Mwana nzambe boy na boy d'un coup yo moko baluki luka médecin on se faire soigner ndeko na mobali on se faire soigner parce que marambozo loba ezali très grave na seki makasi obi entre tabito bo oloba na ngani un jour nazo mona yo okoma mutu na kati mboka un jour oza boy oza mwasi mapamboli oza mwasi wa bénédiction oza mwasi boy yo mto pesa nga ba profession yo Blaise Mongo oyebi nzambe motema malamu na famille na yo boye na boye tout ça un jour okozala boye même bandeko na yo na Kishasa babenganga dani boye na boye tout ça mais obiki na okamba makambo oloba makambo oloba etika la kati siko mutu penda so nga ki ozwa kisa za na besoin mutu azana besoin mutu pari indi oh boso pari indi bocha monde entier inda boki na TF1 di boki na TF1 Obi non, c'est grave, Obi qui était. Aïe bien, très bien, Blaise Mongo. Au moins, il y a lobby, Balobi, Koloba, Malobanini, ya Muninga, pourquoi c'est Muninga Makambute? Oye bien, très bien, mais Oyo Laetitia Azolo, Bana Oyo lobby, Obi qui a lukuta. On lobby qui Bible et lobby, pourquoi c'est la Muninga Makambute? Ngana hébergeur nanda kunanga. Au mona qui cité au monde de l'autre côté il faut que le baga même vous avez n'a pas si Blaise na vancho nanda kunanga mais au lingi au sala période mo ba chanter ba fingo côté la ngati dania sa moi malamu dani boy na oloba kati mais lelo changer pourquoi car élévation yi ngana ya nzambe obana oloba nga toujours que dani oza ya nzambe keba na bato mokili yo mto banda opetisanga oza ya nzambe oloba nango kende pa papa wazili yo mto laisanga papa walesa dani sa papa walesa sambe ngani tout ça aza ya nzambe yo mto banda oyebisanga même na bandeko no lelo so bayoki ba okamwa yo Chris Njora ayebinga koleka yo parce que ngala Chris Njora na yebi Chris Njora avant yo na lala kanye na lamuka na ye yo na hébergeur na ndako na soki 2 mois gratuit au Kenda. Totika pe ba bonne relation sur nazala likambo. Ah Blaise Mongo zawa, ah Blaise Mbongo, ah ni tout ça. Bana ah tonton Blaise ni tout ça. Mais lelo ngo salir ngai. Ouais, yebinga Dani Bokombe, la Bible te dit là, il faut respecter 10e commandement. Kisinjora a yebi yote mais oyeba yo parce que yo yebinga si ba makamune bimi boye po yo moko meyebi on comprend nzamba baza juste juge la 10e commandement babi ko samba nzamba bike côté koloba malokota comme nzamba lo pampamba te koloba maloba lokuta pour la moninga na ote. Toi tu sais bien que moi je t'aime beaucoup oyebi nyonso eza yo moko misala na yo moko na pamboli nzambe po atali senga esprit ya Kisinjora ngala kanza aza noko mazanoko mais azangi koyeba po azana Osée chapitre 4 verset 6 le Bible nous dit mon peuple périt par beaucoup de défauts de connaissances. Njora ozana banda on a 1 à 12 comme ça on a Hébreux chapitre 5 verset 11 à 12 a demandé à ton Dieu avoir l'esprit de discernement pour voir des choses, pour comprendre des choses.
Dans Jérémie 1,19, la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, pour te guérir, pour te délivrer, pour te libérer. Dans Psaume 34, verset 20, la Bible nous dit, de manière à terre suivant les gistes, mais l'Éternel des armées l'en délivre pour toujours. Dani, moi je ne te connaissais pas ton esprit, mais Dieu te connaît. Nzamba Ebi Ongaza, chef de famille, père double, n'était encore ne passe encore le Christmas. Koya na mukili onga na yana vision. Na yana vision, et ça la soit inga ou bien maman. Nzamba pesa vision na mongo marque bonsanda ko mokonzi mona zobota makati na libota o papa na roi bodwengala ya Blaise Monga za superstar. Na kena ko bota place ba cha point na vie ya motoke bana ba ko bima te bana ba bima. Ne yo sa ba vidéo lobi que comme le bosco ba kindoke makamuno sto wana petit. Attention. Attention qui si njoro ozoka message ou attention soki yo koti makambo noko soko koti makambo noko pas koti déjà. Vous comprenez? Ngala yebisi yo, mais yo kotiango na sentiment ya yote, mais sentiment ya damné. Mais attention noko, yo za noko nanga, moi je te dois beaucoup de respect. Balobi l'homme prudent voit le mal de loin. Dani azwa kindoki na kimokolo nenga za na miyebi. Petit, attention dans le livre de Psaume 5 verset 15. La Bible nous dit ne touchez plus jamais à mes rois et ne faites plus mal à mes prophètes, y compris toi et moi. Souviens-toi. Dani Osro Mgonga Nzambe Mutezolo Bana. Qu'est-ce que tu as fait yoka? Dani, souviens-toi avant Ngana Sala direct l'ambassade. Na benga kayo, na solaka na yo, to sala na sada benga na messager to solo là au moins ba image. Au moins ba image na pakola ba parfait na loba na onyoso Nzamba loba pona yo. Ke ba otala sanga mwasi mo ba chema biloko boye bo makambuto. Na sala direct ba image ya linyoso tito kinda ora. Dani 1 2 3 4. Ngala za Père, Fils et du Saint-Esprit. Yosa Dani Bokombe Tsunami. Ngala Père double dit encore non. Et pas sur encore les Christmas ya petit. Donc il m'a dit Thomas Jokuma Katana Zamba Boko Katangote. Dani, souviens-toi. Zambela Yola Zambela Gazo Banayo. Obima la télé en Dakuna. Ta film voilà. Dani mon gongo so que ça Nzambe. Ma lobo so que ça Nzambe. Nzamba ko confondre yo petit. Liwa ya papa wembo matoki ta yom to chaponzo. Ngala sa bien sécurisé. Nasa la prier comme une fois des rois petits. Nasa la combien d'adresse passe aux zones de Paris. Balaxinganda no petit na yé au Moninga. J'étais ancien mercenaire, ancien légionnaire, j'ai combattu pour la France petit. Nana babiloko ya mystique na d'autres petit. Nasa la prier comme un enfant des rois. Attention qui s'y joga. Bimona makambo loko soto. Koti na makambo yo. Joga bozo kango. Okosi lisango. Vous comprenez que Dani asa dangereuse. Attention Dani Mokombe. Attention, c'est la dernière fois. J'appelle, tu me dis comme ça. Yoko Sambwa Nzamba ko milieu babiloko na yo kango salo leso baby sanyoso. Ngala père double petit ngala ki no bota pa ba point la vie à bato manata na l'éclaireur, le prophète, le pasteur de Dieu babima banan babima ba passa baza. Attention, viens Jora bima na kamoyo. Bima na kamoyo. Makambo eza molimo bima na soko koti makambo viens Jora. Lobi okulo ko benga ngoko lelo senga nga pardon que noko ne ba kite me loko yeba. Attention, la grâce est trompeuse. Dans les assurés, dans sa sorcière, dans les pouvoirs, dans les filets.